Capage TV. Capage TV. Des orphelins, nena bengi kapoko lelo. Zwaswena bango ndongo zwaswena ngala libotala ngai. Na ebini nzamba bitika za kapabla kosala. Na ebiko kosala bango bolamo. Esikanzele za tenza mboko fungola je sais. Ya faye bobo azaki ya bino moko akufi azali ya bino moko te akoma ki ya dissonance. Ya faye tin tanga na banda ku nyonso tout. Ya poto tina biso na kishasa mena poto nyonso to na matanga na ndako. Mon junior Chazol il a fait d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire il avait une belle âme. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, plus 243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblak eyeli biso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osalate Biblak eye ko faciliter bino en tout cas au bengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango au bengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien Bobenga ebele bo sombi la part ya Mama Capage et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Bienvenue dans Objectif Canada. Na elibino Canada na kati ya maboko na bino. Mama Capage Chaya Rapambati. DG Arsène Fortune Campetou. Ensemble na Mama Capage. To lingi bino so boya Canada. Eza facile. Adresse eza wapi pour nous retrouver Objectif Canada et elibino ba visa de travail, visa tourisme, visa d'études. Eza facile. Biso to zate o passeport na yo ezo ba visa ebele pose wa visa. Non. To ko orienter yo. Oza na mboka nyonso Brazzaville, États-Unis, même na Canada na so lingo zonga. Olingo kenda ko zonga tozali. Oza na Brazzaville, oza na Angola, oza partout Mama Capage elibino. En tout cas opportunité yango yo na ba mur na bino na bandako na bino. Liboso ya porte na yo. Bomoni awa tozui déjà. Ki mamba.
Objectif Canada ezali. Objectif Canada ezali na immeuble Pôle Sud, na boulevard du 30 juin. Okocha numéro et puis on peut savoir numéro. Soko yé na ba prix abordable. Benga la part nanga aux ala des cités. Ngamro bientôt là, je serai au Canada. Ba numéro la monsieur à contact ezali plus 243 90 20 45 208 plus 243 89 71 72 277. Boyambang au Canada. Liboso na yo. En tout cas, Canada, t'as la bilingue. Kalami était dans Zawana. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, tenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel, situé sur Golf 1, Kimbangu. Il y a un malade devant. Non.
Bon, je peux te la Le quartier. Akotela na nzela ya avenue Bango. Hata yuba nini? Ni palace. Ah?
Bonsoir. Bonsoir. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola bafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme ko moi rose bokomi ko 6 episode la pour ko pepisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Mama,
Yana telefone senga pardon. Na ileke, yana na ibo senga pardon na batu. Ay ay ay. Ay ay Jani yana ngaye. Yana petit passe na famille. Et aujourd'hui si ni tema aujourd'hui si va porter sana kisi ya mwana. Ya beti sika kila macho ezanga mbula ya. Ay ay Jani. Ay ay ay. Yana nakupira kwa nyama yana nakupira kwa nyama yana ngayo yana tena tenele yana tena tenele abani abaye bakomi kwa boti na bambo ya zaki ya zaki ya passe aujourd'hui ne sont pas si voyous là ah ya Jani yana kisomi ya kama mtu tena kama mtu tena kama mtu tena ya ah ya domilendi watu kabani watu kabani ya mfai mama Yesu supetani ele komikaya masolo ele komikaya masolo ele komia masolo ya ngaile ele komia masolo ya como é espírito eterno mama agora de que ya ngai que ya ai Père double, à Osalo, on peut voir les infos. Tu es aux hommes. On a des gros côtés qui très bien pour le moment. Moi, on a kama mwana na moni ya faite na condition ici kana santé moyen tambola optimité je les a tellement mabé bana ko yena na monité moto nzamba uchona moto za mutu kalikolo makasi yozo mama ke mwana Yesu tusali makasi kubitia wa mama kosoka mzee encore comme ça te comment ça dans la goutte kalikolo kama ndio tamwana na lete ndio sasa hapo kwa mwana ndio sasa na kalikolo
Chamaladi musika na bango nongo na pasi bisu moko te mungu ne mona bango nzamba mawa koma bango na sina lipata na yo nkembo moyenge beji et père des orphelins nena bengi na popo lelo zwa swena bango nongo zwa swena ngana libota na ngai na yebi nini nzamba bitika za capable kosala na yebi kosala bango bolamu esika nzele za nzamba kofungola je sais bando le boko mina nzambe lokola papa boko mana nzambe lokola mama on peut ça confiance à décevoir binote il ne déçoit pas il va vous protéger des becs et ongles je sais de quoi je parle même si c'est dur aussi manzambe nzamba yeshua kate soyez pas cet ennemi bobela quand le camp de votre bon rappeler azua bino yenda doit charge na bino le groupe ça me donne sommet sur nzamba batete ezapasi nzamba bomba là ko la mingi mais ça nzamba zo sona bino ande ko so chabana ba prière à bozani le bon Dieu fortifie nzamba bomba sabani botanga bosi sa classe bokoma bato banzamba lokota na zali mona mukena 10 ans le long là comment on m'a tabagé na ozolo ya papa te ya maman te Dieu est capable de faire ça Dieu est capable de faire ça ça est confiance mais c'est ka confiance bino nyonso obela yana passe banzamba bitika na belo na sa etike muso pele tina ngai wala ndinga zalia wapi Shoda licencié yo atangika na bongo asisi classe nzamba bitika zali motika ndenge nzambe te mama nyonso aza mama papa nyonso aza papa kasi pambole koruta koyeba nzambe bata eloko opesa kaka nzambe mais je vais me battre La Sengi Fondation Widal, Arma Deborah, na papa Guy, Wando Soki Baosunga, c'est une fondation. La Sengi la Fondation Widal, la Sengi na Maître Choisi Matata, Maître Kazi aussi. Bon téléphone que l'État là, moi on a pas mon accord. Bandeye, kaka bilenge de bakei, bangi nyoso bakei te po baza na mutu kate. Namoko na ina pasi tina koma. Na ibite na bango ba okende kuna nini. Mutu moni ke nzambo atio kerti lobby bokende erni na mabolo bokende na yo. So, 15h, 16h, c'est mieux. 16h, c'est mieux. 16h, Ma Deborah. Il y a Fondation Widal. Papa Guiwano. Ibota Ngoyo. Maître Choisi Matata. Nakomi. Maître Choisi Matata. La Fondation Widal de Bassali Kei. Malongolanga na poto. Tina ya awa bango nde basali kena koma awa
donc oui que bien mais kami balé les a divorce na de comme ba de sous ba na ngato tika wote il faut que nous yebisa maman que nous la maman au sur la maman on va foutre na tika na zong sous bango boso na bino ba que nous mone be masuka bayuki maybe ki bayuki donc mon épée comme ça bon là la côté kuna tamba kundi maman Denise déjà aussi non qui pas vous avez bon ça c'est maman Denise merci maman merci nakina nande basama bayako ya lekona batumbaka bato bakona balika babongo na lelaki pa mama tayitumisa atinaki elenge bako masumu okena kopesa mama alela malembe akweyaka na sete akamani etali elisuki etali biso moko merci maman okozwa ebeli wana eboya noki ebenazana boya noki merci maman Maman a fait merci maman. Maman a fait merci par moi. Je veux aussi. Combien? Voilà les maman. Maman a fait merci pour votre mais aussi merci de maman. Moi quand tu as pour ça la bonne bonne ça. Merci pour maman. La monnaie a tant comment la mission. Nous allons aussi pas y avoir une photo de ça. Mais pour le voter la mission la maman. Merci. Bongo ndeko na biso choisi matata pe o asala ki geste à 10 000 pour na matanga ndeko enveloppe na bino ezali merci bébé maman merci bébé nzambe sika wana nde bozo nongola wana nde ya matisa balisa amen ezala na compagnie salaire mata amen nakomona yesu nde kozakala maboko ya nzambe so nzambe andimaka te ezali akoza mabele ezali akozaki mabele te mais eza mokano na ye merci na maman Denise Nyakero Fondation Denise Nyakero coup de chapeau maman que le Seigneur vous bénisse abondamment otikali kondima te komona maya miso ya bana na yo etika na elungi ndenge yo sali fort njoto ndeko nanga Janifa yekoma tia wana mboka baboti ndenga mo pe na sali fort tina ye awa pour accepter des gestes ya bolingo ya ko soutenir biso yango biso beto sali to ye soko yaki nango awa te to biso to ya pe awa te to ye awa pour yo l'accepter biso bolingo ngo biso beto la ninde ko la biso to yeko tika ye tina maboko ya mama to accompagner maman mukola lobby to accompagner mardi to ko tika ndota mama ya ndeko na biso na mabele bongo biso to kosimba nzela to zone po kuna patiki bana misusu bao bazali bana ope bazakuna bazali bana bo banga te miso biso ezota miso na biso ezomo ya faye bobo azaki ya bino moko akufi azali ya bino moko te akomaki ya biso nyonso ya faye tin tanga na bandako nyonso tout ya poto tina biso na kishasa mais na poto nyonso to na matanga na ndako na mon junior Sazolela ya faye d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire il avait une belle âme malgré une chose à la erreur mais mon tour dans une belle âme c'est ça un moment les autres réagir so kaza qui na âme moko ya malamu te mais te to sangana ndeto sangana bote loko na bakana mokito lingana eloko leki bondo tout est vanité de vanité nous autres zelo kopamba bozunyo zelo kopamba mais soko za moto malamu continue koza sala bolamu po ezotangana maya miso bato juste banzato yawa eza bolamu défaut ya mondo ça toujours na défaut na erreur na ye mais il avait une belle âme la raison pour laquelle tout le monde est en deuil tout le monde pleure ya faille bravo l'artiste bravo maman Denise Nyakero na yeli bosono tanki mwana maboko polole ayebi tamusuna ilobeli nanga likamoko na kobeta libaku na za mutu tamusuna yebite so na za na quelque part na offensé
na nyonso na sali na l'équipe bana matangi banditi sikoyo olimbisanga. Mais quant à moi, je te dirais vraiment merci parce que dans ma douleur, dans ma tristesse, c'est le seul nom où il y a qui n'a mon si je me demande comment et pourquoi mais c'est Dieu qui a voulu que ça la mabo. Parce que je te dirais encore une fois, maman, merci. Merci, on serait reconnaissant toute notre vie, ainsi que notre président Fachi Béton. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, maman. C'est que je veux m'arrêter que l'homme est beau. Ah, maman. Quand vous avez pourquoi tu vas caméra seconde aussi si parce que combien il y a artistes là-bas, combien ils sont, parce que nous avons sur la volonté rien que si vous êtes à Angola, na Kinshasa, comme là le mois de mai, rien que auto ça là et comme tu vois dans la salle. Moi j'avais dit ce truc là na yaga, peut-être que va passer un message dans la famille à Miraïs. Dans une émission Miraïs ça là quand il y a beaucoup aller na Angola, ba connaît na Angola, et ça m'a demandé oui. Capage TV. Capage TV.